Bonjour à tous, bonjour. Eza Lissousou, Mama Tabita, c'est encore moi. Je vous dis bonjour, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Mais je viens encore ce soir pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Mais les loto olobela thème moko très important au ezali kokima bango na biso. Je vais continuer en lingala pour la meilleure compréhension. Je m'exprime aussi très bien en lingala. Donc nayo yebisa yo ndeko nanga tangu nzamba révélé yo banguna na yo kima bango kovanda wana teke o nzamba linginga mingi akobatelanga soka salakisi yo bango kovanda suna bango te kima na lobino to sala mabe ozongisa mabe pa na bango. Mais je te demande tout simplement de prendre la poudre de scampette kima parce que Christ lui-même tango koma ba lapide akimaki bon kovanda na bango te kima parce que Yesu pe akimaki. David tanga comprendre que Saül alingi abomaye David akimaki na zamba kovanda wana te bakosa o nzamba obatelanga non oloba ote Daniel bonaboy Daniel situation ezaki mususu azaki nesika kimela te avandaki libulu moko na balion moya kimeza te c'était la prison. Alors nzambe akitisaki grâce na ye ngolu na ye balion na baliaki ete parce que Dieu devait faire quelque chose pour ete abikisa mosali na ye. Mais yo oza na espace oza na makolo mpona nini okima te ondimika ovanda na bango na basala koma be olimbisi bango na tongo olimbisi bango na midi eza malamu. Mais kovanda na bango te tombola mirai na yo ba continue kozwa ba information na yo te ba oboma yo kufa liwa ya mabe ba santo ebele bazokufa liwa oyo eza ya bango te nzamba oyamba bango na lola meta na bango na banda oloba tana bango ekokaki te me bakei batiki mission oyo nzamba abengela bango na se na moi ndeko nanga vie na yo eza très cher eza na magasin moto yo okota okosomba bomoi ezalaka te bomoi yo nzamba apesi yo ezali vraiment précieux esengeli obatela yango ndenge tobatelaka bana biso batela mpe bomoi na yo pourquoi ozoexpose bomoi na yo boye ozokende ovanda mesa moko na banguna na yo bana nzambe ebele babeti bango bamosinzo na mabala nzambe asatalisaki oke moninga wana aza mabe ndeko wana aza mabe mpo avant likambo ekweya nzambe alobaka toujours metala yo oboyi obandi osala kaka naïveté na yo eske me nzambe asalakisi yo alobeli na bandoto atindi bato bayebisa yo pressentiment saint esprit azorevele yo me ozoboya ti babeti mosinzo ti babotoli libala wana ti babotoli yo relation wana ti babebisi nyonso tu oyo ya yo mpona nini olingi kokabwana te. David tanga comprendre que Saül aza supo na ye te po zuwa ya Saül bandeko zuwa eza eloko mabe mutu soka na jalousie ndeko nanga ememaka mutu ti akokisa likambo aza nango yebake nyonso oyo kosala contre mutu aza jaloux na yo ekosimba te atosombeli ndako atosombeli bavoiture aolukaka likambo moko boye kaka po afaire tombe yo po anoye yo metala yo vandika wana oservir bajaloux mais okoservir bajaloux te bajaloux atopesi bango ndenge nini bandeko nanga bakotikalaka kondima yo ata mokolo moko te eza na mutu moko aosouffrir quelque part aozanga lipa aozanga bapesa ata 100 francs ya pamba oyo mais soko opesi ye akopambola nzambe yo ozokolona na mabela mabe ndeko nanga retire toi plus ozoluka ozala na bango plus ozokoma encore objet moko mpenza yake basala osu mabe ya bamokeri ya makambo ebele motema oyo toomona ezalaka plastique motema oyo tozomona ezalaka libanga te ezaka mosuni kozwa motema na oto tchango na plateau d'or opesa mutu asalaka ngo mabe babatelaka eza na niveau moko oyo folingela mutu soko moni niveau oyo ezosimba susu te ndeko batikela yango nzambe kolinga te osala mosala ya nzambe nzambe abongola bato mitema eza biso te biso osalaka para nzambe aotinda biso tosala soko esimbi te batikaka tozoluka tosala para nzambe tobongolisa bato mitema tosa maboko na biso tokotisa na mitema bato mpo bato babongwana eza bongo te bato babongwanaka na ta ya nzambe Krist alobi eza na moko tayaka pa ya papa soki papa te moto abengi ye biso tooforce bato olinga tobongola bato mitema na makasi yango moni toosouffrir esika omonike awa ezosimba mpo na yo te okomi objet ya baplan machiavélique bandeko kima osala nini wana mibatela yaya mibomba
Ovanda mesa mona ba jaloux no olia na bango bandeko ba tu le poisson au kufa. C'est vrai na ba yini mususu onon to yebite mais nzamba za fidèle a révélera toujours na bana yi. Ce qui a révélé yo et comme il parle na yo. Ce qui est caché est de Dieu, mais ce qui est révélé et peut s'améliorer. Mais pourquoi ozo linganzamba la 100 fois asa lobby mozo kakati. Ozo vanda kana camarade o abecho musinzo. Ovandi na o babwa ke lumbasu. Osali bolobi onzambe na ngati kinga. Bato ebele ba yini nzambe, c'est parce que ba yo kakate. Baza trop naïf. Baza na trop de sentiments. Ba ovanda na banguna na bango. Bolobi ba condamner nzambe, pourtant Dieu a déjà fait son travail. Il a révélé les cœurs cachés. Nenga zolo bana Bible alobi na Jérémie 17 dit que le cœur de l'homme est mauvais. Soki nzamba la kisi yo, yaya mi batela. Nzambe pa batela yo. Message partagé na mutu moko.